tu mets ta porte quelque part, bakangeli aux portes. Vrai ou faux? Non, non, non. Dénoncer ou voir même dans l'émission. Non, 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 non. Ritinzel aïe maramouanate. Bon, il y a un peu ezola qui force y a les padres, babambara toujours na libanga hotel. Omoni tellement bazoluka ba makambi no ebi deyage ba makambi tozali na ngoto koma na ba justice ba makambi belé belé. Bazoluka eloko moko boye faut ba créer base moko boye. Ba esiko habiter toto mekanano to ya Paris Tinzela mais Tinzela azala moko j'ai des nièces aloba na biso petit ngana banda vie na ngana $100. Ya liboso épargner. Siko so nga bifalo na banda ta na $10 eza mabe. Non, c'est bien. Si yango na baye na ngana $10. Na baye na ngana $10. Merci Bifalo. Bazo ya na orchestre oyo ba misus bazo yo ba suki belé. Aziki peine bomba ngo atsa na poche so akomi na métropole a peine suki a beti boy ke tuana na yebité mais ayebo ba pesi makambo aomo kende kuna koloba ba n'importe quoi ute na ndangu na bino nde bango baloba na ute na kikoso na biso so lelo kikoso ngo bosani obosani kikoso oyo yo utaki wana uzoloba na nani ba mi yebi bango moko na vie wana aza grand wa petit wana mais là maya la di moma be ngale tanga bifalo bonde na boye aza artiste nga royi ba luta mutu te na ba sani na ba dra nga royi ba mutu soit disant patron ni école ni université ni hôpital o ba patron siko vena biso o aza na ba Côte d'Ivoire wana Alpha Blondy to lobani Ina Lukete zoningana ya ilusa zo sempela pote somo komi Luketu simple Luketu simple Ola ya bolimbisa ngaye Luketu simple Merci beaucoup ya Ilus. Ouais, Zanifai. Okomi wa. Ozano na gadi no. Bon, tout justement, soit métro ligne 4 qui t'a la marcade poissonnier. Bandaka komata netozo ya Château Rouge. Pour yango awa toza eza entre marcade poissonnier na métro Château Rouge. Bandaka komata en face ya magasin Carrefour Market en face batalana omona drapeau ya RDC Congo. Omona awa toza ezaka wana sala rapide. Nazo zela yo Franco na bango. Zanifai. Et l'autre est qui boum. Exact. Nazo zela yo à tout à l'heure. Manigol. Bonjour. Bonjour. Manigol. Oui. Vous commis ce soir? Oui, tu commis awa. Mais là, nous, on a c'est quoi, bonheur? Oui, tu commis awa na Château Rouge, awa na face à Carrefour, pendant qu'à l'éviter, tu as presque un mois awa. Non, mais bien, il y a des gens on a souvent pas si ranké. Est-ce que nous, yaka, biloka, awa, tout ça? Et c'est comme ce qu'on en gros, en détail. Et on a eu. Ah, voilà, awa, tout ça, awa, tout est kaya. En gros, et en détail, exotique, awa, tout ça. Donc, ça aussi, bah, ça y est, awa, puis la vie, c'est ça, c'est pour les capacités. Tout a na Château Rouge. Le côté qui vend en gros et en détail. Tout le même carton, mon frère. Le côté qui a un méga gros. Donc, le prix est là, rien à dire. Donc, écart en moulaï, ce côté qui a bloqué en gros, qui a bloqué bien, il y a bio. Il y a yawa, la même ça, on a pas paria. Au salaire, nana komakaka awa, nazanga mumini. Awa to Thomson 5 kg, 13,90 €. Non. Oh, Ngolo 5 kg, 13,90 €. Maman. Malangwa, capitaine normal. Makaya boué ambassade. Oya pembe. Bongo pondu oya kin. Pondu oya kin. Siboul na 5 €. Omanwa. Fanatique en Omuna wa. na ye libela awa. Ngai 2 €, bite kuti 2 €, fumbwa. Carton fumbwa. Na 10 €. Oh. C'est dit jamais vu. Yango nde makambo fait. Donc ça, 4 Marcadi, Château Rouge. En face, il y a Carrefour Market. Au moins, le drapeau, il y a Congo, RDC. Et l'eau comme un casse. Bon, ça me donne un mot. Vida, qui s'est guindé. Mon frère. Tellement pris. Comme il dit, ça va, donc, la côte, il y a Congo, faut que le bosso, tu y a biloko kwa mboka na biso moko. Drapeau ya Congo. Ba misi neti oyo. Ya maya Congo. Bouti ba province, bouti ba mboka misusu. Boya ko s'approvisionner, bo ba prix. Yango.
Maxi Bio Café. Yango. A connaît pas demande. Hémorroïde. Oh, diabète. Un année avant. Sous réserve. Yango te. Bon, bah, t'es posé à gars, yo, moko. Expliquez mon ninga, toi, un problème dans le couple. Expliquez, maman. T'es logo, ils ont mis sa vie sur la couple, yango. Tout ok. Bio café et au salaction de lengue. Tomé la cana bino yango. Force Mbetu. Danger. Maxi Bio, café original. Café original. Bande ko tomela yango, bona santé na biso. Ezali. De papier, Elengi à Congo, Glody Sika, la mignonne, hey, la mignonne, et Tracy Mbelenga Pro, et Tracy Mbelenga Pro, Kata. Voilà, bonsoir et bonjour, ça dépend de Sikoyo, la presse présidentielle de Ferregola Tracy Eleza. Je suis à la répétition, Naïf Sabino Lelo dans la qui êtes-vous? Paka Djouma en live, merci à Yadam Wabana, merci à Jojo Aniva, mon vieux, et de Mouzamba Mouzambio, et puis bon anniversaire aussi à mon vieux, ça dit que nous tango ne bandel, la monde en est imbongo et pesa mambangoute. Merci à toi, et puis encore merci à maître Nabiso, à maître Nzoube, bah, les amis de Inde 3, bah, Ewa Bora, bah, Mabogoli Chocho, avec nous. Nous sommes à la répétition pour visiter artiste Moko et Ferregola. Ferregola à Paris, déjà demain, à 15h30, donc le 3 février, à 15h30, il y a un journal télévisé, il y a TV5, à invité du journal, vous avez extrait, il y a qu'est-ce que j'avais dit. Moko. Na ba mbalo lo wana zongeli su vitesse na ngai wana na tigela bango ta ba salaki rien. Na zongeli en vitesse na ngai na ndotiela mino chaque jour. Nous sommes là avec Blaise Créateur et nous sommes à la répétition. J'ai dit déjà un grand bonjour à Blaise, ça va? Ouais, bonjour, Tracy Eleza Paka Djoum International. Kawe, où mêlez? Bon, comment on change? Non, changer. Qu'on changer. Oui, mais tout ça là, qu'on changer car c'est un petit problème. Mamba va car tout le bela, on le souhaite. Ça m'a belé pour ça là, va bouler ça va. Quand ça le motion dans 2-3 semaines on change car on change. Blaise Ngangano simo bien, en tout cas ba cri na yo évolue bien. Bon, Tracy moni faut prier à peine trop, il faut le yo sambela. Ouais, faut. Qui cité hein? Non, faut prier trop et puis faut y bana musala. Moni biso to ba animateur yo. To linga te to leke na persi. Donc na na beti etikali. Ya na bisa ba ndeko nga ba animateur faut beta ba crise na valeur ba bijou. Ya ba garantie te obeti nzuluki te nga sala crêpe ba sale la yo to sombara lo ba vérité pena ponga na presse présidentielle na zakana yo Tracy ko buka lokuta mabe nga na ko sarate nga za animateur na boya rapé idée te mukolo ko tomber ke opesi nga idée moko eza bien na kozwango mais na ko travailler on na kinga po ebima na kinga pour moni animateur faut za na timbre faut za na cachet donc moni ka les aiso zo ka tutu ka lu jobi ki mamo wana kaluji. Donc, c'est très important. Donc, on a timbre, on a caché, on a salle, on a ventilé. Attends, on a fait un cri. On a fait un Blaise. Mais, on a fait un timing de création. On a fait un créateur pambaté. On a fait un donné kakafon, on a fait un cri, on a fait un cri. Donc, mingi pena, c'est 100%, 95% c'est un amour. Ok, j'aime bien te taquiner. Donc voilà. Alors Blaise Créateur, en tout cas, ça va. On a bon en rep. Non, manger la tchéké. Non, ils ont créé Bercy. On peut bien, mais quand non? On va manger la tchéké. 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 Tracy Eleza. On va manger la tchéké. Mais les liqueurs ont magasi. Kuna na Nairobi, on va manger. Donc, checker ça le roi damage, mon gars, ivoirien. Ah, ok. On va manger. Donc, on va manger la tchéké. Donc, ce qu'on a besoin de Kinga. Si on peut Bercy, on va besoin de Bercy. Mais d'accord, Bercy. J'aime bien que tu gardes toujours original à Kimongo. Ou sa originalité, non? Ah, ils ont la rare. Ouais, ils ça le bien. Mon ingal n'a cassé nos mots. C'est vous, Siliwana. Jouer de Nyon Sabé Takabala, la Takabotine, Papa de la Lokolwe.
biso mpe tozolatela teke butini po tobatela nzoto batela yeye batela mwana mama batela yango bien esombisa mapango esombisa mituka beta mayina motere entretien yagola bina luketu ezoningana basheri bosepela eluketu simple mikoto wakana simple nele bango facilité siko tuko nele bango luketu simple mbalo bena fétiche na biso yo makambo bene vandi awa nde bobinaka bafacilité bobinaka babelaka tuno pena eluketu simple luketu simple alejeda do apena la vandi awa do hymne national bana kini nalaki bino na cri na nga na lingaka bana tika yo na cri na nga na lingaka kenen Bifalo ya Mado bonjour tu peux nous rejoindre Clean yo linga. Clean lingaka Bifalo ya Mado paye bazana Evaris. Bale Evaris. Bango mi bale baza. Ça va? Oui, ça. Pesa ngana numbote. Kwela ngana candidaté au presse présidentielle. Masalanga Tracy elle sa mère journaliste na mbogo yo. A exprimera bien, alatara bien. Au monde biso bana les padres comme moi Bifalo ya Mado je m'appelle Nami Orengenkio. Orchestre orchestre makambo. Vous comprenez? Les orchestres makambo. Quand on a un problème, il faut s'appeler Makasi. Bawela bazanga baza bakafuko, aza grand wa petit. Vous ont signé na kafuko. Et le roi na Bifalo azane yawa. Le tout simple. On va manger les tchèques. Na ligne on a pas de le tout simple. Yeva. Bon montrer. Allez manger la tchèque, manger. Manger Yamado, manger. Evariste, manger. Allez manger la tchèque. Tokinango, mbroso. On va manger la tchèque. On va manger la tchèque. On va manger la tchèque. Batela. Yoli batela. Merci. Tant que tu surtout sur la comme na place na Mado ba mona na bloga sike malaxé ba terre ka Congo na biso do ba lava ba sukwama jouer radio sabeta ka balala ta ka botine po batela lokalo e biso be do sola la ta ka botine po to batela nzoto batela mwana mama batela yango bien mwana mama toke yagola bina tukete zoningana basheri bosepela patirso mukumi luketu simple luketu nikotoka na simple na fier na bango mibale ya na vraiment fier na bino masana mona ngina loba naza danser mais na leka bango na makambo octave eza élevé Poto, écoute ces années-là, l'an 2010, jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours chez Agola. 8 ans. 8 ans. Autant à Bamboula. Autant en Ope, autant en Ote. On a eu orchestre Oyo, ils ont orchestre Morobo, et il y a un mounier, ils ont fait ça battre ma vie, ils ont fait ça battre ma cambo. So ils ont eu go bombate, mitalio comme on a acheté ma bête, il y a go bomba. So ils ont bombate ma bête. Bah il peut économiser le banan ou bazapé. Belé à ba musicien, bah il peut économiser. Yo bomba ka. Toro que voyage bonga azui exemple azuma 200 ou bien moi 100. Yo pose moi 200 moi 100. Mais na muno na ngola monta ba place mais belé. Oko pesa ta baningo bazwa kité. Mais pas ya. Ba ya baza minoko na opesa bango ndenge nini. Minoko wana bazo sala wana nga Bifalo na opesa bango place maneni na ba ketch na ngo na parler. Po nga Bifalo ne na zaka boy na za danser na simba no mikote. Plaisir oyebi. Non na plaisir en wapi. Ino makuto plaisir. Masala nga Tracy lesa. Plaisir akoti nga pe moto. Mande fune belé na savimpi. Akoti nga moto mais azaka kati mutu na biso. Tracy, elo mona oyebisa yo na za to ça les seuls ba danseurs au ba na makambo. So na otambola bato musu ba mon chanteur te. Je suis pas chanteur na yemba na honte. Na zaka mutu mo loketo mais na yebani par-ci par-là ba mboke belé makambo. Yo momo nde to rakati. To ya ka répétition toujours ils à la propre parce que to za bana nika boronina. Et là ba chanter belé ba lo ba n'importe quoi. Ba ketcho na ba olata na nga bifo na olata honte. On a gâteau. On a carton ba boki na mai vimbi. Nga bifo na ko olata honte. Non, on a tangoté. Merci. Vous avez un très long on peut sous nous bisayo. Ba mi se pe fubaye ba économie. Parce que tout le monde a vie na biso chez ta ma bien pamba. Chez ta mutao sukolo ketch. Chez ta mutao biso soma boisson ni kamine. Chez ta mutao biso soma parfum. Parce que Bifalo a ça la ronde ni.
nde naza bona yebi nga bifalo na wana okesa monene funa za propre funa za na parfait funa za na montre funa za na mwa baka be tenti feza bien onika ketch no yo mo na nika ketch na nga mo apisi ketch ngo un message important ketch za moko te eze belé funa nika ba ketch na ngai nga na palais leti ngai bifalo ya madoka na difana zwaka na yebi ndeni nazo kumbela makambo na nga vina nga elo moko j'ai des nièces aloba na biso petit nga na banda vina nga na $100 ya liboso épargnera siko so nga bifalo na banda ta na $10 eza mabe non c'est bien kasi yango na bayi na nga na $10 na bayi na nga na $10 merci bifalo bazoya awa na orchestre oyo bamisusu bazoyoko basuki ebele azwiki pene abomba yango atiango na poche so akomi na métropole apene suki abeti boye ketch wana nayebi te mais ayebe bapesi ye makambo aomokende kuna koloba ba n'importe quoi ute na ndangu na bino nde bango balobaka na uti na kikoso na biso siko lelo kikoso ngo obosani kikoso oyo yo utaki wana uzoloba na nani bami yebi bango moko na vie wana aza grand wa petit wana na Sophie mais ala maya la di mo mabe nga leti nga bifalo boye na boye aza artiste nga royi baluta mutu te na basani na badra nga royi bango te soit disant patron ni école ni université ni hôpital oba patron siko vena biso o azana ba Côte d'Ivoire wana Alpha Blondy toloba nini. Merci beaucoup, merci en tout cas. Le Zara, qui êtes-vous? Bah mon ara est longi. Maintenant l'émission mon a préparé na yo. 2018 on a changé ba couleur hein. En plus Tracy Elesia, l'émission de Ronangai na kutana na ba mission na bango. Par-ci par là ba vena ba benganga bifalo yaka. Tona yaka ka wana o senti que nos danseurs m'en plaire boindeni. Claude Luke Bakueno, aza 21e na monde, 4e na Afrique, 2e na Congo na Mbongo, après Costa Couleur. Luke Bakueno. Babore na jugement. Ah, kasi ye te venanga ko beluko na ko no bifalo ye opena zolela donc itala kaka biso toza bato yo toza sans intérêt na orchestre, pas na bisengo. Oh na nini nazalaka. O mo te ba okendaka. Baotikanga parce que balobi la patience la longueur du temps bawela bazanga pe bazwa biso ne toza bato tozanga mais tozozwa pene les padres mikate ezozwama nini ezozwama makamto ezozwama en plus toza ba danseur toza ba fazer te en plus Tracy les salons so kalezaka ba danseur ba salitaire au sarnate banobe ba shege ba na valeur te bifalo ya mado maka makambo plus bino bo voyagera toujours Ferrego sera toujours serrez votre ceinture serrez votre ceinture na lié bien au makasi ne ba simba go pass serrez votre ceinture mais très so bosani ke biso ba voyage muso ça na mado za ka biso mbale toke na pe ba voyage musika biso mbale ka toke ba Kenya toke ba Maroc mais balé ça veut dire quoi non ils a après ça boy Rolanda bebo kenan bo kezela biso to ya tout ça là on va voyage biso mbale toke mais c'est normal bon orchestre monene c'est on to lobat donc kala ba danseur ba rande ngona te ba danseur muso ba ko sa maman biso to sala te to ko pesa valeur pas ba danseur ko ba muso ba banda maman ba pesa ngo valeur te mais biso to pesa ngo valeur donc je pense que ça tout ça pesa le koloba landango pour bato pe ba ya sima pour bazwa idango ndezara. Merci beaucoup garçon, plaisir avec nous. Et le souka na oloba so tali la majorité so tali na Paris tali na Kinshasa caché ya bifalo ya mado ezosanga te ponga na caché eti caché nini ya danse bayiba bon exemple la caché ana royeba caché ça veut dire omoni caché nanga eza caché ya so na ke ngamu na mbonga na beya Kinshasa na ça par exemple to bina ndetu babu na bloqué ils ont caché au goût de eux logo et la danse moro ba neke na me danse wane tigalaka na ngane ba danse wane uta wapi obi danse no aloba azoyi bango bien te omoni siko Tracy Elesa omoni yango omoni ke makambo ezali biso to sala ka biloko eleka ina persito nde bato misusu ba yembela biso ba yi anglais leki trop passage ça te na linga on danse allez te po na bobunga te bino mbale ta seza ka pena danse pena orchestre vous pouvez te boka te bobana na oyo boke na wana Blaise tika mokolo mbongo alia bombongo na yesa plenia yagola bosse toki mama simba kupe toboga lidodo kupe pasuka ye
mosala yango eza nango valeur te bazwa yango na concordance parce que biso lelo baevariste tosomba bakar tokumbaka bakar mpona kaka mosala oyo toyebani makasi mpona kaka mosala oyo donc je pense que bazwa yango na valeur nde biso topesa yango valeur oyo bayaya bayaka liboso bapesa yango valeur te mais biso lelo topesa yango valeur napesi bana Congo mobima mbote donc presque napesi bon napesi madame mbote Laetitia wana momi bon azala na ye te nayebaka te première fois noyikoma mwasino yaka nani yo azalani na nsima Laetitia Laetitia merci beaucoup merci donc napesi mbote napesi bakoselako makambo napesi mama nanga mbote oyo alingaka ne kaka mwasi moko kaka te ndenge ozala mpe na bamomi te bamomi te bamomi moko bamomi te mais neti Laetitia Longange te Laetitia Longange ya ye te boke na yo donc napesi winner mbote napesi mwana nanga mbote winner na bakongo na koko na ye napesi mbote Maliza pesi mama nanga mbote abutanga Eric Masidi sans oublier Patrick Ekofo et vie nanga ingénieur Mata moto mbongo napesi mbote sans oublier Costa Couleur mayele vie nanga ulu wana na mbonda napesi mbote Mabuma Base et Nicolas. Ok, Blaise. C'est les permettez-moi que le lobo a battu ça tout kaka. On a une émission mon ayo. Ouais, la semaine prochaine. Émission pour Charlie, il faut battre tout. Nga notre message de news yo proposer nga la beta ngo dada. Et puis émission de ça là nous a ils ala la succès oyebi poser mambo ya ça. Ça là on est ba cri une émission na ngai. Et ça peut problème te. O peut to ça là. On inspirera yo na kitembe na nga. Na ko émission be blo muso asika oyo ki nanuti. Moi tembe na nga ne ça la pour travailler. Et so yo ki déjà c'est dakana ye avant. Kolanda munoko na ye te soko simbi akosede asedaka na ye avant eza ndenge nini na Swahili eza moja yala ensemble qui est moja na lingala ezaka moko na Swahili eza moja kolanda bizeti na ye te soko simbi ye akosede ale tu sheling asedaka na wani wablu aibi hote oyo asika aibi hote oyo bloc ezoya na peso kaka elongi asike oya na mingi rite nzela chrétien a déjà anniversaire mère eleka ki na poni bilongi mais na poni bilongi ti pour orchestre eza na bilanga toza ebele omoni tellement ya mère eleki mama Laetitia Longange na ota osala l'anniversaire na ye elekaki le 30 janvier elekaki be batutu bayaki merci na batutu bayaki il fallait honorer la mère atalaka tosala biso le fanto bébé Samuel na Daniel Tumba mais inane ya mwana ezoya bébé Samuel dans 3 mois rite nzela ye mto ozala na protocole ye mto osima mamba olia ye bena mto bano kotsa ba mamba olia wala mena charge na ye oya kala te mbote na ve na Claude Lukeba kwenu nzambe ya jugement mbota 3 place oza Claude Lukeba kwenu Léonard Demi Sekolo comment mon konza plateau de 15 ans motema mama Adrien café noir Orly Fambondo na Bruxelles mbota 3 place oza vie na ngai de Gaulle Mata et puis Patterson Mukumi M16 Balondo wa koboya sali mukili na ye moko Joël Salambi iji forme maître Ben Sulubika ya dadango bana Jésus de Nias Père Gola Nika Boronina ya Gola bina lukete zoningana ya ilusa zo sepela Patterson Mukumi luketu simple bala ya bolembisa ngai luketu simple. Merci beaucoup Yailou, ça va? Ouais, Eleza. Tracy Eleza, Yailou c'est oyo. Vous évoluez bien. Moi on a les padres. Mais clip. Oh, clip tous les padres sont et puis que tu as belé besoin de clip. Bon, quand on a na ko bina moyen aux alaté maintenant pèse la nan po, ne bi que vient na gloire sai. Gloire sai makambo ngo yango bima ki fait. Atinde la biloko ya taille na yo. Ici c'est tout là. On a pas fait tant on a échappé. Deuxième fois solide avec son mouvement. Donc le padre merci de pistona petit na yo lelo talaka. Ya il nous a changé va donner. Chanteur danseur. Donc si les abino boyebi au mouvement na biso. Mbote na ba fanatique na biso tout bana mikili. Venanga Nick Josué Kakou du l'écran frère de tous les jeunes Katangais au Québec. Petit Jésus, Didier Chombo. Venanga Merci beaucoup Yailous, merci, je l'aime bien cet artiste. Nous sommes là aussi avec Ruth Nzele. Nzele, tu peux d'abord venir avec mon anneau Lukayo. Bonjour d'abord. Ouais, bonjour, ba meilleur venayo, talaka tokutana kitena ba fête. Donc bonjour. Et puis moi on a convalescent, bonne guérison, bonne santé. Ouais, merci vraiment Tracy Eleza. Yo ebiga bana nde mutu balakisaka ke Tracy babenga ye papa, Rite Nzele babenga ye maman. Donc moi na bundisa mari na maladie mais gloire à Dieu Nzambe vraiment sali kitoko ya trop na ba Rite Nzele. Enfin le moment est arrivé. Rite.
est-ce que vous avez une musique peu ingratitude des alara? Ouais, Ritinzela saboira ngo déjà avant. Na boira ngo avant. Ingratitude na mokili ezande mabe. Ingratitude na mokili ezande mabe. Ozoboya yagola yolingi yondi manani. Olata pete na mosapi kindubo zotika te. Ale kwiti atika te. Agene atika te. Ayo leli ayo 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 ayo. OK. Na boa kiona yote. Ouais, ngam na boa kiona. Ingratitude na mokileza mabe oboya gola poni manani. Ondi manani. Ritinzele. Ouais. Na ndebe na faire gola façon na yoti okomi Ritinzele bazwaka ona fikini tiro milelo. Asala mabe. Tiens, asala mabe tiens le padre asala Ritinzele, le lope Ritinzele azaka Ritinzele. Asala mabende ni papa. Oui, place na linga na koma na nuté ko kene mbangu te. Te naza no malé malé. Ritinzele. Oui oui. Ochobe ta porte quelque part, ba kangeli aux portes. Vrai ou faux? Non non non. Ba dénoncer ou voir même na bémission. Non 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 Ritinzele aïb mwana te. Bon, yango pe ezolakisa ke force ya le padre babambara toujours na libanga hotela. Omoni tellement bazoluka ba makambo bino moyebi deyage ba makambo tozali nango tokoma na bango na ba justice ba makambo ebele bele. Bazoluka eloko moko boye po ba créer base moko boye. Ba esiko babite to mekananu to ya Ritinzele mais Ritinzele azala jamais na idée wana. Yo yebi na benga yo. Asala même émission na yaki na hôpital na mwana. Azala na tonto excusez un jour on a na boulot vraiment. Ouais, mais vive Vasco abetaki tout azalaki wana monaki nde mwana tozali na hôpital mais ba makambo moko ebimaki o ezanga tina na yebi na yo mwana azobela ezaki ba distraction ba makambo mwana sola ne on perdre moto aza cher pona yo omoni na landaki yango te lezaki na lukuta ba koselaki yo makambo créer yo eza makambo luku yango na loba ke force la sera force ba makambo monela sera force ya artiste donc babambaka toujours na libanga ya manga na manga ya hotela libanga na manga hotela donc les padres tant déjà dans la force dans la artiste na ye oh bazo betsa batu mitema na bandako na bango yango mona baluka ba créer loko moko boton biso to kolanda et ça la polémique moko mérite obi robe ça fait carrière nous na ba voix ba mission bazo landaka kolandaka biloba o biloba loba bilanda landa biluka luka non 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 ngana kolanda ngana ko kolanda ko envier te pour Ritinzele talaka Ritinzele azalaka ye mona Congo les padres mutasala idéologie o lelo pe et pata et pe ça pe makambulo so to mona ba fie bele ba kompe na ba kessa na bango luka pa boaka pour Ritinzele mutapesa couleur apesa sens wana donc tu vois quoi au fan pour Ritinzele rumeur na ba murmure parce que moi je ne crois jamais aux rumeurs na utana ifasik fa ina mona yo poto solo lango. Bon, on a eu ça fanatique na biso ya le padre ya Jésus de Niance ya moto Yambo. Ritinzele na bino ye na sala déjà bémission. Na tagi aussi au presse présidentielle. Oh siko ndaku, oh ndaku. Donc ba fanatique na biso ndeti ba Christelle Blanchot, ba maman présidente Yvette Lisiki, ba Chouchou na Tatila, ba Disha Kalambi, donc bazana bango à l'aise. Rodrigue Mokili, Rodrigue Mokili, famille Mokili nyonso, ba Claude Lukebakweno, ba ya dadangwa bana, ba Fiston Masila Gestapo, ba Zamunda, ba Zamunda c'est rien, ba tu nyonso balinga Ritinzele Alain Kembela vena ngai ya kati Alain Kembela. Ritinzele na lema. Oyebi makambo Alain Kembela na lema. Vena ngai yoyebi Ritinzele petit non jamais Alain Ingrat. Merci, merci surtout pour l'entretien. Le qui êtes-vous? 2018, 2017 mon Mathieu Silagi. Ma mission msu nazo ita omona bango te par rapport à temps bani de Monique na sala effort. Au goût na ba concert mais na boulot na ngapena boye. Rien attendre par rapport on allait plus na Mokondi. Alors Ritinzele artiste de bakabona nega bongote et le roman asika bonto mi pesa pe bay kaya ngwana migolo to yebisa moka yagola tambwisanga bamboke bele side nord est ouest tozo baluka na kema balula nzoto ezoluka mbongo balula ale bana nguba kaka boye na babare kaka boye ale bana maki kaka boye na bawenze kaka boye bana maki taka na raisonner bana maki bana nguba baboka na ba cri to kumisaka bata ba moto bata mituka mbalo pena na raisonner ale bana effet kaka boye na babare kaka boye na raisonner bango pena taka mama Ritinzele ba fanatique na biso morale ezala toujours na série Ritinzele ye ndako to na rep to répéter taka chef d'orchestre balobi silence mokonzi nda zoloba Ritinzele taka mama ya ba mama Ritinzele azala to apena mwana Kongo fils aîné te mwana Kongo lelo alekate fils aîné mwana Kongo lelo alekate lelo bakandi mwana Kongo mais na impena profiter na pesaka batutu bambote na opesa mère na nga mama evala bambote belé
napesi mbote na grolo na mai mpili babi président Gabi olingo somba biloko nyonso en gros makambutu yaka wana na coin ya mai mpili na mombele wana okuta grolo azana président Gabi makambutu. Merci Ritzale. Napesi gloire ya gusi bambote trop ya trop Runi Bongelemba famille Bongelemba napesi mwa mbote Gelor Botamba napesi bambote batutu balinga ritindele vena ngai architecte Jerry Tansia donc batu nyonso balinga ritinzele na lingi bino mingi. Et puis petite sœur nanga ute Paris atonga makasi wana olinga Beniti Yeleza za. Beniti Yeleza balobi atonga tonga babi poto lata boye to zala boye fo yenda tonga Beniti Yeleza Christi Yeleza tozoloko ta papier elenge ya Congo Glodidi Asika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga Pro Tracy Mbelenga Pro Kata